La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Ah, président, mono trop faible, faible wana. Nako bela, nako kende hôpital, nako kende hôpital, nako zoba traitement, elo musuko bela, ko bela, mino bo traiter biloko musu. Te comme na mama mo babino, o eza su yango te faut ça ba test. Na koti na ba test, mais eko découvrir que poison eza nzoti ombela. Poison na monde ba comédien et comme le quoi likambu mususu bandeko. Lelo ba comédien belé o ba kufa, ba comédien belé batika biso ba kufa na poison. Ba comédien ebelé ba okufa po ba ndeko na bango ba otielaka bango biloko bien te. Ba ndeko na bango ba comédien ba connaissance famille to bandaka koleta ka ber na ba comédien soki comédien moka kufi batiela ke loka mabe wana biso so to sala émission ba camarade na ba camarade na mais ezape na ba comédien ebelé ezape na ba comédien ebelé o bazaka nanu wana ba famille na bango elingaka bango te eyape na ba comédien ebelé o baza wana mibali ya batu kolinga mibali ya batu kolinga basi ya batu ezape na ba comédien ebelé ba comédien donc ebelé o bazo kufa pe kaka na monde na bango ya ba comédien eza pasi pe mawa. Lelo président Delta Force a koufi. Biso to kase peut-être à Belaki. To kase peut-être à Belaki ba maladie moko boye. To kase président Delta Force peut-être à kota ki maladie à Beli. À kota ki hôpital à Beli. Or, Delta Force a tikal kokot hôpital te. A Belaki na ete ke a ou mela l'hôpital po a Beli. A Beli estomac. A Beli vertige. A Beli boye. A tikala ki ko bela maladie wana te. Batiela ki ye eloko mabe. Bouti koyoka bino moko natiela bino video na ye na bandeli wana natiaki no video na ye to yoka ye moko aloba na biso. Posoka nga Irsil Botelwa TV na yeki liboso na bino na yebisi bino ke tala kutu président Delta Force azana boye batieli ye boye mutalinga ndima ngo azate. Mutalinga ndima ngo azate. Bolnge boya oloba nde bomesana ka koloba okosi nanya yebisio heureusement boyoki ye moko boyoki audio ya ye moko o alobi yango eza pasi epesi pasi komona mutu tia okufa au miyeba komona mutu tia okufa au miyeba. Et à passer,
Po bomona mutu aleki na émission ye moko aye koleka na émission aya koloba na bino likambo oyo alobi na bino wana ke naza na poison ke batelanga eloko mabe ewumeli nga na nzoto eza pasi po amiyeba ke eloko naza nango ebomanga parfois nga mitunaka motema mabe ya bakongolais na mitunaka parfois pourquoi bakongolais tozalaka na motema mabe na mitunaka pona nini motema mabe ya bakongolais ekota tina kati ya mikuwa surtout beaucoup plus bacomédien bana motema mabe moko o bokoki koimagine te bakongolais bana motema mabe moko o mutu akoki koimagine te bandeko peuple congolais kitoko te mwa mobala bato bobomi eske mutu abomi soki eza na ndenge ya bateatre mutu abomi mwa mobali oyo ozwa charge ya bana na ye ozwa charge ya ndaku na ye ozwa charge ya famille na ye charge na ye wana bokozwa yango okoboma ye okotiela delta force po azoboma ye okobanda ojouer lokola ye otikala ojouer lokola ye te ozala na bameme ambition na ye te me tala lelo bobomi mwa mobala bato pour gagner quoi po boganye nini po boganye nini peuple congolais motema mabe tina ndeko na bino ya mosala motema mabe efutaka te bato ebele baoyeba ye te bato ebele baotuna ngai toyebi ye te toyebi delta force te delta force aza comédien delta force aza président delta force aforma bato ebele bouti omona Cardozo mille esprit ndenge aleli bouti omona Cardozo mille esprit aleli makasi delta force aforma ye asala ye mpe po azala oyo aza lelo eza delta force yango bomoni aleli mpe makasi bomoni Jérémie Shaban aleli tomoni bacomédien ebele oyo baleli me nzambe ayamba molimo na ye na kimia lelo bobomi ye yo mutu otielaka bato biloko mabe mpo bato bakufa otikala mpe libanga te yo mpo okufa na yo na mokili oyo biso nyonso tokufa mutu moko otikala libanga na mokili aza te mutu moko otikala libanga na mokili oyo aza te ka nzambe nda okufa te me biso nyonso tokende ata lelo précipité ya moninga me yebake lobi yo mpo okende surtout bino bato bosalaka bato mabe makala moto ezaka likola mutu na bino tango ekoma tour na bino bolela na tour na bino bokufa baliwa mo bokanaka te bokufa baliwa mo même mosusu bato bino botiela biloko mabe baokufa bien eza pasi kitoko te papa batakei kaka boye ta baminata nyonso nde baleli ta oyoka minata olela lobi ke tozalaki na ye na tournage touti ozala ne na tournage na 16h me amiyebaki na ye bomoni émission oyo nasaleli nalakisi bino parti oyo ya lobi na bino ke batiela eloko mabe aleli komona mwa mobala leli kenana eloko mwa mabe umeli na nzoto nanga ayebi te eboma ye ka ayebi te ekuta ye wapi ayebi te koboma ye ndenge nini ayebi te ekozwa ye wapi ayebi te me oyo ayebaki kaka ke wi ana eloko mwa mabe batiela ye na biloko eza ye na nzoto ayebi kaka ke nana eloko mabe batiela nga eloko mabe ezanga na nzoto me nayebi te koboma nga ndenge nini ekozwa nga wapi ayebaki te ekozwanga mukolo nini ayebai te nzamba omona bino
Nzambe atala liswa nzambe talaka biso ata lelo monike te nasala na nga mabe mutu aomona nga za te otie na yo eloko ya mabe mpo mutu aomona te me yeba liswa nzambe emona mosusu biso obosanaka kanda nzambe toyebi kaka kanda nzambe eza te eleka oyebi eleka me lobi nzambe omona o. Mes condoléances na bacomédien, mes condoléances na monde artistique nyonso, mes condoléances na Cardozo mille esprit, Cardozo aleli papa na ye, Cardozo aleli papa na ye Delta Force aleli. En tout cas nzamba pesa bino makasi, nzamba pesa bino makasi, bozwa mayele po bolingani te, bozwa mayele po bolingani te na bekiri na bino wana bolingana na bino te. Mutu muso asalo aosekisa yo ma aosekisa na ndenga solo te. Mutu muso omonaka asekisi na yo ma aosekisa na solo te. Bomi yeba ngo ke bolingani te bacomédien, bolingani te. Alors bozwa mayele ete ya bino, ete ya bino, ete ya vraiment bacomédien ebele, ete likambo ete ya bacomédien ebele. Nayebi ke bote ya maka na bino pete ata baninga baokufa be muninga batia eloka mabakufi me bote ya maka te, bote ya ma eoza malamu. Lelo président kufi président Delta kufi likola biloka mabe batielaka tozalaka out. Combien de comédiens otomona bakufa batika biso ka abwe? Combien o bakufa batika biso ka abwe? Asalaki neloka mabe te, azaki nena likambo na mutu te, me aleli. Touta omona comédien mo akuta okufa nani nana uta okufa kuna bosani kombo no alelaka pe na live, alelaka na live, alelaka penza. Na okufa bwe pe batieli ngeloka mabe nazo alelaka. Lelo yango yo ba video ebomba mebimi ya papa na biso Delta Force aleli lelo bobomi ye. Molimo ne pema na kimia nzamba yamba molimo na ye kande ba obito lela na baye bazolela ba comédien to za motema malamu ya kolela na baye bazolela bokoma pe kokabola ba groupe koma oba ona batu na bango ba ona batu na bango meza na moma matanga soki boko sangana pona luka okunda président Delta Force ezala bien. Papa azaki motema malamu likambu na mutu te, papa azaki motema malamu azaki na ba conflit pamba te, azaki nete ke owa luka makambu na gauche luka makambu na droite, azaki na ebongo te, abande ko kabola te, abande ko kabola te. Mais lelo ete ya rabino bato bokoma na ba conflit oyebi te mukomuninga okufa koya to koya te, mukomuninga okufela okende te po bokoma obanga ba fan na bino po bokoma na ba conflit moke ezanga mutuna makolo ete ya kabino liwa o interpeller bato mosusu. Merci beaucoup na bino nyonso o bopesaka matoi pona Olanda Irsil Botelo TV. Président na biso yo akufi nzamba yamba molimo na ye tolela na baye bazolela batielaki eloka mabe eloka mabe akufi bandeko nanga tosala attention po mutachi eloka mabe ezaka ata olakisa na yo te. Monde lelo ebebi ezaka te poza la comédien po baboma o monde lelo ekomi atako ozosimbaka mwa 10 francs. Monde lelo bato bakomi na motema mabe, monde lelo motema mabe komi muta omona ata boza na bino famille moko te me posa na eka salo mabe. En tout cas tomi kebisa bandeko nanga tomi batela surtout oke fete ozolia deko telemi okeyo oye kozongela no biloko na te po yebi te ba glycérone na kati zala na verre no na maboko ozobina na verre no na maboko na bouteille no na maboko ba biloko o tika kende toilette zonga ya kolia ezala sute po mukile beba pira koma pirate amour mamba ye wana kufi me bato babomiye car ba camarade na ye nde batielaki eloka mabe po ba kufa ondie bango nde baotika libanga. Eza pasi bandeko nanga partager na Facebook, partager na WhatsApp, partager na WhatsApp na Messenger, partager partout et aux amalamu mingi. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Ce qui est soumasi ya azongite. En tout cas, ndeko s'abonner, zoata ou cliquer cloche de notification pour rien rater chez Irsil Botelo TV. Bye.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talandenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour na maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube X les Botelois, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.